Bonjour, ma mère. Bonjour. Vous êtes chrétienne? Oui, oui. Gloire à Dieu. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. S'il vous plaît, je fume. Ah bon, hein? Vous aussi votre Bible dans Matthieu 4,4, Élysée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Ok, parole qui sort de la bouche de votre Dieu. Un jour, je suis allé dans un bureau d'un vieux du Messie. J'ai discuté avec lui. J'ai dit, pasteur, nous étions à l'état-major. Vous nous avez montré les techniques de guerre. Nous autres, nous sommes allés au Congo. On a fait du succès avec ces techniques. Mais le lobo, comment changer? Aujourd'hui, vous changez encore. Dès que c'est la fornication, c'est bon. Ah non, bon, Frère Branham avait mis la perruque, là-bas c'est bon. Mais les sœurs qui ont des cheveux, ils n'ont pas le droit, s'ils mettent, on les chasse. Sœurs, les Zabulons vous accueillent. Venez. Il n'y a pas eu d'écriture là où Frère Branham dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Le prophète dit ceci. Et sa chevelure devait en avoir une avant qu'elle puisse chanter dans la chorale. Et sa pauvre vieille maman faisait la lessive dans une bassine pour vivre. Quand elle est allée se faire une permanente. Quand elle est allée se faire une permanente. Ozana ndako, ozana téléphone na yo. Kota na Google na yo. Beta kaka permanent. Okomona biloko bimana permanent ba style, ba souki, ya ba forme, beta permanent. Toutes ces choses Dieu l'a interdit. C'est pourquoi na yebisa ki bino ke Égypto ndezalaki monde à l'image du monde. Il faut encore nous appeler. Vous nous parlez aussi de ça. Si Branham n'est plus l'absolu, il faut nous dire. Vous voyez ceux qui croient le message. Les femmes qui sont Life Tabernacle. Shekinah Tabernacle. Faire la même chose. Vous avez tué les prophètes. Frère Branham d'abord Frère Branham pour à comme un niveau ya kotia perruque na mutu na e akenda na salon de coiffure. Tant akenda na salon de coiffure, coiffeur atia qui simoko qui soit ce que qui a sud sur les gars qui dose. Alors et longola qui Frère Branham suki. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to anango posa 1 euro no to anango posa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Balandia Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous dans vos maisons. Épiscopo Yambo, rendez-vous na Kitata, les grands Wazalendo 10 messages. Nakanisi boza déjà ko sepela na bandaku esika boza kolanda votre bien-aimé les Wazalendo 10 messages parce que nayebi ke bande konyoso ya message bo pesi biso confiance pe bondimi émission oyo bolobi vraiment notre bien-aimé awasala musala kitoko makasi
nazo kopesa ba église nyonso le na tanga ba komo moya kotanga kombo ezate na pesi ba église nyonso ya message o bateya ka Matthieu prêché par le prophète William Marion Branham na pesi bino bambote mingi parce que biso nde batu toza na monopole ya koteya mateya tango ya suka pamba te mosakoli na biso nde mutu azwaki ngolu oyo nzambe apesaki ye mpona koya koteya liteya ya suka ndenge kaka Jean-Baptiste azalaki, il y avait des prophètes bayaki, mais Jean-Baptiste était le dernier prophète oyaki pour nako paix sa passage et pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous à on a auto kaso ni susté parce que to yamba message ya bien. Bomoni bade no ndenge basuki. Lelo bade no bazasu na force parce que trop de manque on a. Et nzamba zo bimisa bango kaka toujours na ba poissande to baka rideau à temple parce qu'on a des parties makambo na bango nyonso mabezo mona. Alors boye barango confiance et tirer na message. Et là tel na biso, evangeli na biso, elobeli na biso, bolingo na biso, oye culte peno sentir que na pas ba bien aimé. Titre ba bien aimé wana, comment on va ventir te? Vraiment ça que loko motema nga na kota culte penza na moni ba bien aimé bazo ya mbanga na bien sengo. Mais kuna pas ba kautu. Na yo mo mona so yo muto ya bena yo oyambela ngani? Ndoki. Mutu mabe. Alors to salaki na message oyo to tiaki awa ya notre papa le pasteur Dioka message oyo ateyaki pona makamba ba mesh to tiaki yango awa parce que to bolandenga bien to boyaki biloko ba deno bazwa ngo bakoma kotela biso ngo comme état botala bino na bino bokomi kobunda bosala trop attention to lobaki ke message to biso bato message to bunda na simandako or simandako ezaki tango tozali kana ba église na biso mais lelo bokomi kozoma te bokomi otsango na internet ya simandako te internet ezali kwa na balabala. Alors biso photo yaka to korjaka parce que ce n'est pas seulement bato message ba yoki yango ezapena ba deno ba yoki yango. Alors ekota trouble yango monto zoya tango tolobeli tozui vidéo ya pasteur Sylvain Kwala yango mte tombolaki tanga lobi yango en message wana ezaki pasteur moko ya soki ya mbujima imutalobela eloko wana na kotiela binongo. Alors tanga lobi yango ba ke nobeli na pe Matthieu Dioka. Alors écoute sa confusion. Pour écoute sa confusion te biso moko ba ton message il faut to ya tout ça ordre. Tolobake o ezali message ya Branham tate ya kiango. O ezali révélation oyo pasteur aye nango mais faut to tourner il était comment a expliquer biso po batu babunga nzela te. Parce que na mona bato oh non Sylvain Kwala lobi mabete. Ah biso mabete. Bo aye mo loba nini? Boye na citation. Donc tozo sala ngo pona biso ba Branham. Parce que na loba ke ça na bato musu ba Branham mais bato musu ba Branham te. Bon moi tita on a loba na pasteur Carlos Awate. Parce que tant on y a sa image yako boya Branham ndio mona ba arrêter yo za Branham te. Kotanga komba Branham te. Mais na biso na ba Sylvain Kwala to sa famille mo na wana grand frère. Wana ya na biso. Alors place wana donc bossa la masse sécurité yango na loba ke le pasteur dit au cas donc asa koko donc koko na message donc oya ko meka soko mona koko alobi likambu keba asa mpaka alobi likambu asa moni minga sa yo kimi c'est pourquoi loba ke lui il prêche Branham ko sala ba jeto ya ngulu be keba. Alors tant Sylvain Kwala pas lobi les jeunes maîtres la bi keba na biloko alobi pour jamais ko l'église ne comme boîte de nuit. Jamais ko l'église ne ba to ba kuna ba suki lokolo ba ntelele ba suki ya vert ya ba rouge parce que tant bolobi mèche bo pesi couleur te bobika mèche. Alors bo mona pene comme bena vivre la musique et comme ils ko langa langa. Alors photo ya trop ba kebo keba wana ces église na un message muta sa ba aventure te. Alors merci beaucoup nakanisi to senga générique parce que monsieur zo c'est la matro ba te belé ba zo l'émission parce que ba ke to ko yamba pasteur pasteur Neville moment bato balingake mingi po ye pena ya saka de makolo koto na bible koto na bronchi bato balingake po na équilibre ne salaka bien donc ça déjà na biso na plateau awa. Alors avant to lobisaye to pesa no moins bilingi bola na nanu générique hein na régie bote la biso vidéo 1 bola na nanu générique comme ça bota no moins loco parce que tolobela makambo ba confusion la lingina même abino pena la compréhension landa générique ou bien au comprendre
eloko nini tonto lobela. Il y a la résurrection dans la patrie. Ah, Véloba, Véloba. Il y a la nuée dans la patrie. Il y a la colonne de feu dans la patrie. Il y a la bénédiction dans la patrie. Nous avons le chantre dans la patrie. Les inspirations dans la patrie. Nous avons la résurrection dans la patrie. Nous avons tout, 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 nous avons... Alléluia! Oh, vive dans la patrie. Amenez-moi, enterrez-moi les septièmes sauts, les vrais prophètes, les vrais chrétiens, la vraie parole, la vraie lumière dans la patrie. Bonjour, ma mère. Bonjour. Vous êtes chrétienne? Oui, oui. Gloire à Dieu. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. S'il vous plaît, je fume. Ah bon, hein? Vous aussi votre Bible dans Matthieu 4,4, Élysée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute ok. parole qui sort de la bouche de votre Dieu. Attendez un peu. Merci beaucoup. Nakanisi Tolandi générique oyo natie yango parce que c'est significatif. Boyoki nzembo bazoyemba wana pasteur Nataye Penge na pesio mbote. Lui c'est mon frère, hein, musicien wana vraiment dans la patrie. Biso toko kufa na ekolo. Yango na lobaka naza wazalendo. Naza wazalendo pona nini parce que na défendaka patrie. Message ezali patrie na biso mutako sakana nango te. Bokasi na lobelaka di fokoti. Lorsque bomoni di okasko apesi nga mbongo te. Sylvain Kola apesi nga mbongo te, mais to défendaka message. Et moto no so défendaka message. Yango monaka koma kende parce que tozo défendre liloba ya ntango. Bosala ba jeter. Alors bomoni deuxième vidéo il y a confusion. Ba ko utiliser deux versets mais na contexte mon côté. Côté ya lobi Matthieu 7:5 ba ko pesa yo. Côté va appliquer les versets, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Il y a la Bible, ma kimi nango ba kangé les portes. Voyez? Donc, et là que ça, ma biso sali contexte au nini biso tout ça qu'on utiliser. Voyez la ba citation. Il y a est-ce que Branham ba koko bunda? Toko ya ba te Branham, mutu musupa na Branham. Siko ba ko mkopote. Branham oye mo mutaboya ki sapin. Branham azala sapin na ndako. Branham azala ki non, et ça problème il y a contexte. Yango tobaki te pasteur Neville ya kolakisa biso makamba contexte na vandi na Hollanda pasteur Lifoko du ciel azoko senga na bato babandaki message avant lelo bino bokomi kotika Branham soki tozaki na bino na discours moko ya Branham mais pona nini lelo bokomo tika message alors soki bozwi révélation mususu bobenga biso pe toya botangisa biso pesanga deuxième vidéo ya Lifoko du ciel toyoka nanu eloko asenga bi voilà que ça biso siko le vrai message parce que tu comprends sous makambo bien té. Un jour, je suis allé dans un bureau d'un vieux du message. J'ai discuté avec lui. J'ai dit, pasteur, nous étions à l'état-major. Vous nous avez montré les techniques de guerre. Nous autres, nous sommes allés au Congo. On a fait du succès avec ces techniques. Mais le lobo comment changer? Aujourd'hui, vous changez encore. Il faut encore nous appeler. Vous nous dites, vous nous parlez aussi de ça. Si Branham n'est plus l'absolu, il faut nous dire. On doit croire qui? Qu'est-ce que nous pourrions dire? La chose qui nous a fait vêtu de veste. Toi tu allais me connaître. Si ce n'était pas le message. Lifoko. Le grand chanteur. Tu mets aussi la veste, on dit que
Si je n'étais pas dans le message, mais j'étais mort peut-être du sida. Le message, c'est mon vaccin. Le message, c'est ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Le message. Ah, les boyka, les boyka. On a bien gagné boyka. Mutamakasi babeta kaite bakubungu. Ah, na bien gagné boyka pambate. Oki biloko obeta. Yosko mutabongo oyo balola okokate. Mutuma zo sanga o. Mais on dit ni ozo benga ba pasteur bakoba ba boyka bakoba ba maître ba kubungu banini papa. To vivaka na image. Nzambe ye motanga sala kibiso. Na sima nanga komi kote ya biso na ba image. Balobi o aza nkosi na Yuda. Si vous avez un rapport ni na kosi na Yuda, soko memie pas maman langue, ba ko délivrer nzambe. Ana molimo nkosi. Et ça makamba compréhension. Donc tout ça peut sa image pour bozwa idée. Tant on t'a la film ano mona ka muta makasi, parce que to bundaka na satana. Nous avons le combat spirituel. Nous sommes des soldats. Na tiré bino verset babi Josué Koutena, chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, on a une nouvelle alliance. Apôtre Paul à Timothée, nous sommes les soldats de Jésus. 2 Timothée chapitre 2-3. Abi, nous sommes les soldats de Jésus. Abi, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Maintenant, on a Sokoto Babel, pasteur Neville. Bonjour, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Nakanisi omoni Arsenal ya biloko nyonso to aligné. Nayebi kozana mingi fo loba parce que otalaki mission oyokaki mais lelo tozo résumer le on a muke po tala lisusu po yoka po comprendre nini okoyebisa bana na Nzambe. Mais avant cela toza ko senga na régie ba pesa biso moi somo kwa muke kaka ya citation moko parce que le jeune maître Asenga Kibiso Sylvain Akwala alobaki soki ba citation eza boye la ngango parce que biso to luka ngonde si soki citation eza te to tikali bongo mais soko ye nango mbamo to kwa to ndimi c'est le prophète to taka tembete. Alors j'appelle mon frère na Brazzaville on salo surprise yo otalaga image po mutango oyebiye ya bi oyebiye mais ngana sala ki surprise na plateau otala notre frère son attend comme pour oyeba botela biso vidéo ya mwana comme ça pasteur Neville amona mwana. Bonjour notre précieux bien-aimé. Je vais vous lire juste 2 écritures. Il y en a beaucoup mais juste 2 par rapport à ce que vous êtes en train de dire là-bas dans l'émission. Je prends les prophètes de la prédication, la cruauté du péché et la peine que cela a écouté pour délivrer nos vies du péché, prêché les 3-4 mois 1953. Je lis à partir du verset 134. Vous pouvez commencer même là-bas à 132. Les prophètes disent ceci. Et sa chevelure devait en avoir une avant qu'elle puisse chanter dans la chorale. Et sa pauvre vieille maman faisait la lessive dans une bassine pour vivre. Quand elle est allée se faire une permanente. Quand elle est allée se faire une permanente. Je dis que je ne la laisserai pas chanter. Je ne la laisserai pas chanter parce qu'elle n'était pas digne. Parce qu'elle n'était pas digne de chanter après avoir fait cela à sa chevelure. C'est juste que Dieu nous aide à garder la chair pure de toutes les façons. C'est là le problème qu'a le monde aujourd'hui. Maintenant, écoutez frère, je crois à une expérience à l'ancienne mode, une expérience de sassafras, loin là-bas dans les buissons où vous avez ôté toutes les racines d'amertume, remuer la terre, c'est juste, et planter la semence. Merci beaucoup. Nakaniso moni na habité soko sepeli nengo moni wana po ba bisinga ba pasteur Neville no sala ne ba jofana na plateau, c'est un bon serviteur de Dieu. Abani musala oya message kala. Ba o lelo bazo teya poka kesaka ba succès na ba kombo bazwa mais pasteur Neville c'est un ancien et puis abota bana lo pona koyebisa bato no so balandi wana mwana na yo. Mwana kutu ya liboso te ya mibale te mais ya suka kutu donc ozana bana na message oyo vraiment to féliciter okoka mwana na ondenga zoloba vraiment ozana musala munene oyo sali vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que okoko limbo le biso par rapport à ba citation
oyo mwana lobi, je crois que ya lobi ka moko mais na kanisi osana misusu parce que oyaki na émission pour na kofungola ba citation. OK, c'est mon fils exaucé. Que le Seigneur te bénisse, là aussi à Pointe-Noire. Donc ala mwana ka ndingi olobwana papa Randi. Ala mwana oyo na encadré ye na kati na musala ya Nzambe, lelo azali serviteur de azoteya voire même na terre qui na Brazzaville, na église moko na Brazzaville kuna côté ya Kombo. Grâce na ye nde bayambaki ngai. OK. Le cas qui a vraiment c'était merveilleux. OK. C'est vraiment mon fils. Nzambe apambola ye. Omoni bandeko basengaki citation. Ngai kutu na otanga te parce que déjà ya tangi yango na cruauté du péché. Omoni que frère Branham alobi que moi so ya bongisi basuki ndenge wana na kolitika ye ayemba te. Frère Branham nde alobi yango. Abike na kotika ye ayemba te. Na façon oyo ya sali basuki ne ba modèle wana sali basuki na yo. Alors makambo nazomona lelo frère na ngai papa Randi na ba église à message et comme comme sangai hein, comme comme sangai okomona na basi ya ba pasteur façon ba komi ko bongisa suki na bango presque ya ba Jézabel. Ba Jézabel moderne. Makambo tozomona ngo sikoyo alba na biso ça nous dépasse. Nous le la biso mondanité vraiment est comme kokota. Alors bandeko basengaki citation déjà moko ya mwana Branham abike na kotika ya yemba te na modèle oyo ye asali wana. Alors tozana makambo ebele papa Randi. Avant de commencer d'abord, je commence par la Bible et puis je vais prendre frère Branham. OK. Je vais commencer d'abord avec la Bible. Que dit la Bible? Donc ce sont des choses que nous lisons chaque fois. Alors la Bible c'est notre manne. Cela ne pourrisse jamais. Ça reste toujours vivant. C'est l'absolu. Oui. Alors nous allons lire dans nos Bibles. Que dit maintenant la Bible? Je commence avec 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je vais lire seulement ces versets et puis je vais prendre 1 Corinthiens. OK. 1 Corinthiens 11, 14, 15. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparées ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits sportifs. Très bien, très bien. Bible kaka pour que nous puissions avancer. 1 Corinthiens chapitre 11, je prends le verset 14. L'apôtre Paul dit encore: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour que l'homme de porter des longues chevilles? Ça c'est Paul, le verset 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ce qui moi ça dans ce qui est belé, zali gloire, zali voile naie oyo nzambe apesa ki e ndezali soni pona mobali kozana suki ebele nde makambo to mona loba rasta man mwana mobali basuki kititi na Congo. Alors la Bible dit que c'est honte, c'est la honte d'avoir des longs cheveux pour un homme. Mais c'est une gloire pour la femme d'avoir des longues chevelures. Merci. Par là, tu sais que la régie, bopé sabiso vidéo oyo et suscité émission oyo. Et c'est que j'allais dire, boye bien bino moroke, tout ça na partie prité na quatre émission na biso. Oh, le rôle vient à quoi là? À côté la vient à oh, le rôle là, papa na dit yoka, à côté la papa na parce que na monaka bato ya Carlos Golobara miko yoka ko takaka Carlos na ebisa bango clair na takaka parce que biloko ya ka ko tana TV zaka malamu te yango na taka mukola ko tana été avant ne kimia ngape na koya na ngapete au monde avant ne kimia to miko sa ba débat na biso ya connaissance ka ba critique ko lanza ba tout là ça parce que basi ya message balingi ba tomboka ba commence ko tsa biloko sikoyo or biso to bi déjà que
na ba dénominationnel kuna balelaka bandimi baye mipende nyonso libana Daniel Sosola Sosola atango mondimi ya l'église abipaka pasteur et c'est makamana message ezalaka te mondimi ya l'église mipende nyonso libana abipaka nga ye kuna makamana esalamaka siko tango bato bayokaki Sylvain Kola koloba babi makambo elinge ya awa et puis baser musu bala na message baza ba hypocrite azolata ba roba zala la mena mutema na yazakane prêtre kaka akata singa. Alors tant que yoki likambo ya bandi koluka da akata da singa keba so kati singo kuta na biso wazalendo za okozonga na roba bien aimé ba robe na biso za kitoko ya on ba ser na biso oki liloba nzambe ndenge lobi boza bato bokuta na kande na nzambe. Alors tozwa vidéo ya côté Branham pour likambo na biso munene za wana ke frère Branham moko akendaki bena na salon ba planter. Donc frère Branham a planté qui ndenge nini. C'est là le problème. Peut savoir sur vidéo et je crois à 33 comme ça Toyoka frère Branham. Alors frère Sylvain, il y a un pasteur qui a dit toutes les sœurs qui mettent les mèches, les perruques, il les chasse de l'église. Bon, j'en profite à vous qui nous suivez sur internet. Si on vous chasse là-bas à cause des mèches et des perruques, venez ici. Zabula a besoin de vous. Nous on vous reçoit. Non, frère Branham a dit, vous avez vu là où frère Branham a chassé les gens qui avaient des mèches. Tu as eu ça où? Oui, le problème avec nous les Africains, on aime toujours épater dans le mal. Et les Africains pensent que quand tu es extrémiste, c'est que tu as la vérité. Non, tu peux être extrêmement faux. Tu es dans l'extrémisme, tu es faux. Parce que frère Branham dit, quand on construit une route, un goudron, le milieu est surélevé. Et les bords, on met ça en pente. Pour que tous les déchets ne seront jamais au milieu. Tous les déchets, vous allez retrouver ça aux extrémités. C'est ce qui montre que c'est la fausseté. Il dit, le chemin de Dieu est au milieu. Toi, tu viens, aux autres doigts, ma casse, yaro bengana baser, pour n'abatir perruque, pour n'abatir ces mèches. Kasi banda, on a nous bengana frère Branham. Je vous ai montré ici le film. Frère Branham allait en Afrique du Sud. Il avait une perruque sur sur sa libachi. Mais comment frère Branham qui est un homme, il a mis ça. Pourquoi? Commence d'abord par le blâmer. Oh non. Branham c'est normal parce que il avait la calvitie. Non, sœur, vous avez les cheveux, vous pouvez pas mettre la perruque. Oh. Mais frère, ça c'est un raisonnement trop bas et trop léger. Donc, un péché peut être bon dans certaines circonstances. Quelque chose de faux. Dans certaines circonstances, ça peut être vrai. Dans l'adultère, dans certaines circonstances, c'est bon. La fornication. Non, frère, dans ce contexte, la fornication, c'est bon. Ah non, bon, frère Branham avait mis la perruque, là-bas c'est bon. Mais les sœurs qui ont des cheveux, ils n'ont pas le droit, s'ils mettent, on les chasse. Sœurs, les Zabulons vous accueillent. Venez. Merci beaucoup. Nakanisi, vidéo sur la succès, ma belle émission, ma sœur, ma kaoutou, Toto Kende. Mikolo pasteur Sylvain Kola la succès ma bien ma bien aimé ma bien papa te lo ma papa to boni pasi mingi papa délivrer biso kangola biso mais tonito kasko frère Branham a planté qui pona nini pendenge nini ndeka to lo baki. Alors pasteur Neville fongole la biso ngana ko te vraiment kota pena na mozino to comprendre que frère Branham pourquoi ça la ki makambo wana. Frère Branham d'abord na meka koloba muke. Frère Branham pour à comme na niveau ya kotia perruque na mutu na e akenda na salon de coiffure. Tanga ke na salon de coiffure coiffeur atia qui simoko qui swana ce que zaki a sud sur les gars qui dose. Alors et longola qui frère Branham suki. De Branham atikala ki na libandi. Alors, tant que Branham a tiré dans le bandit, moi j'ai commis kobeta jusqu'à ce que, à quelque chose de conseil, tu n'es pas docteur. Frère Branham, à quelque chose tu n'es pas docteur, par rapport à ce que moi j'ai commis kobeta. Vous avez dit que Branham m'a commis que Azali Eli, selon Malachi 4. Et c'est là qu'il commis Kokisama. Pour Eli, Azali na libandi. Élisée pas Azali na libandi. Ok.
Donc moi dis quoi faire wana ko kusengeka likomi. Pour Branham so akompe na libandi nde ya mwana koma kiketanga ndia voyager en Afrique, il faut amtia periki na mutu na ye. Pourquoi? Ezalaki pona ko se protéger. Ezalaki pona ko se protéger na mutu na ye par rapport na ba chaleur. Abande ko bela rime. Ozomona l'air souki longwe na mutu comment ko déranger ye azobela rime pamba pamba ezo azope mo ya gorge. Azobela na gorge. Yango tina o Branham abande ko tia perike na mutu na. Totangi na Branham yemoko na lobela ete yemoko aloba. Naza na prédication na ye 5e saut. Prédication à Frère Branham, 5e saut, paragraphe 374. Albiboy. J'ai perdu mes cheveux quand j'étais jeune. Jeune homme, un coiffeur m'avait mis de l'acide phénique dessus, ce qui les avait fait tomber. Quand j'ai été encore tout jeune. Et depuis ça a toujours été un peu un problème pour moi. Je m'arrime très vite. Je me vite. En cause, il y a les Cambouana, garçon à sud, parce que j'ai le cuir chevelu assez fragile. Vous savez, la racine du cheveu est encore là, mais comme les cheveux ont été brûlés par l'acide phénique, il ne peut plus pousser. Vous voyez, et je suis allé, mon épouse, quand il y a bien des années, nous sommes allés m'acheter un postiche, perruque. Une petite perruque que je pourrais porter pour me protéger la tête. Frère Branham abandola tango pour protéger ye mutu. Abandola tango na sengote yoka. Mais j'ai toujours eu honte de les porter. Nayoka katango nyonso soni ya kolata yango. OK. C'est ça la réponse mon frère. Oki Branham, frère Branham a clair. Abike nayoka ka soni ya kolata yango. Parce que ça a l'air être artificiel. Et c'est là comment vous allez artificiel. Et ça mis na maboko ya bato. Et je ne voulais rien d'artificiel. Nalingi loko moko ya artificiel. Alors, je me suis dit, je vais juste montrer un bonnet. Et c'est ce que j'ai fait pendant un bout de temps. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils voulaient m'appeler l'évêque. Alors, on a fait Banam. Yoka Nasu Isata Awa. Nazui paragraphe 377. Alors, je m'arrime. Alors, je supporte ma mauvaise rime. Mais voilà maintenant, rien que d'ouvrir le fenêtre ou quelque chose, ou au premier courant d'air comme ça, voilà, ça y est. Faut que ce que tu as dit, azaki fragile, azobela rime pamba pamba. Alors, nazotu na question, nazotu na bandeko oyo, po ya monde na ngina na otanga kwa. Ma question réponse. Nazotu na question qui frère ba me cause oya bandeko kolata perique ezali parce que d'abord à perdre qui suki na ye. Batiaki acide na mutu na ye na salon de coiffure, à perdre qui suki na ye, yango Branham bandeko kolata siko perique. Ezalaki na volonté na ye penza te qui alataka perique. Alors, frère Branham, tokoki kokota na terrain wana te ya okota lokola ke to se comparer na frère Branham. D'abord, frère Branham a dit qu'un prophète azali constitué d'une manière spéciale. Un prophète c'est un aigle. Amataka plus haut que le bandekenyoso. Amataka likolo que le faucon, amataka likolo que le vautour, que le corbeau. Un prophète azali différent. Alors, les gens biloko oyo nzambe ya lobeli prophète, ils ont concerné prophète. Par exemple, il y avait un prophète. O nzambe alobaki na ki de kobala mwasi ya ndumba. Est-ce que yo qui ne kobala mwasi ya ndumba? C'est le message de Frère Branham. Frère Branham a dit anokekan. A dit un croyant a dit kobala o azan non croyant. Non. Frère Branham a dit anokekan. Mais ces prophètes là ba autorisé qui est a de kobala
moi c'est Andumba. Oh, ils ont la signification. Il faut que on a contexte na mot. Par exemple, l'introduction de la outil au monde. Moto na Matthieu 7:7. Au na na Matthieu 4:4. Donc, même la Bible est élémentaire. Alors que la parole de Dieu s'emboîte, la parole de Dieu ne se contredit jamais. Jamais. La parole de Dieu doit s'emboîter. Faut donner le contexte de Matthieu 4:4 l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, Bissot te dit que la bouche de Dieu c'est le prophète. Mon Nzambe Léo c'est un prophète. Très bien. Alors Motakobi Kadina Malobo Zobimana par un prophète. Il y a un Bible dans Mokanda, il y a agi lui qui est par un prophète éternel Bimisa Israël en Égypte. Donc c'est comme ça. Nangina tout na yo question bandeko bazola na biso. Frère Branham alobi que ser o yazana problème ya suki. Ça c'est William Branham nazana mot noir sur blanc. Ser yazana problème ya suki, azana makoki Yakolata perike, ce n'est pas un problème. Pour ils ont quand même formé Yasuki. Alors, basere nyoso, on a toute une question. Basere nyoso balataka ba mesh na mitu na bango. Est-ce que bazaka na ba problème Yasuki to balataka ngonde na sentiment lokola ba monde bazo lata. Alors Toyoki Branham na uti autant que la Bible critique par la foi Moïse, paragraphe 59. Frère Branham a dit que à tel si biso deux catégories à jeune fille. Abi jeune fille mo soit naturel, ceux qui quittent na Mukongo. Abi l'autre jeune fille azali na naturalité à la timabe, même mokili ko sepela na jeune fille na la timabe mbala mi balé ko le ka jeune fille azali naturel. Alors Frère Branham a dit que Ndai Branham na kozwa part ya jeune fille azali naturel. O ceux qui na quittent na Mukongo. Donc position Frère Branham ndé yango wana. Ba bi ba mechete, Frère Branham bi mechete. Abi a besoin de part ya jeune fille azali naturel wana o ya kitisi ceux qui na eti na Mukongo. Alors na tang na habité question César. Non tanga tozaka wana parce que loke tungisa ki biso ezala ki likambo ya oyoki ndenge pasteur alobi likambo ya plante wana comment péché et kokozala pas ya mutu mususu eza péché te et pas mutu mususu eza péché. Mais il faut vraiment démontrer. Pour le camarade pour ba serre bazo tel ba donc ba bu donc baza makasi donc. Est-ce que ba serre wana baza ba problème na mituna bango? Si baza ba problème na mituna to bondela na baza témoignage ya na okaki témoignage ya d'ailleurs na linga kuto otia eloko ya pasteur il faut ko wana zaki oloba na pointe noire kuna pona serre azo sala ba nini ye serre na biso peso ko sa publicité awa ça sera une bonne chose. Ah okisi wana ozo sala nini soit ça publicité ko zapelo ko mwa malamu mais ngana tuna bato message pour ni ba soutenir émission na ngate pona mona kana ni ndeko nani mais ngana soutenir Cédric frère Cédric Lukusa ye na mona bato ba contribuer ba mbongo pona ye bato batindela ke ba mbongo pour soutenir émission na ye mais ngai na mona ka mutu ta soutien soki pas soutenir bisoti yango na bi to mona ka biso soutien ça la raté mais biloko biso to betaka eza biloko yo bato musu ba koma ba place wana te. En tout cas prière na ngezali ki nzambe asumba yo ozo ba partenaire surtout ba frère ya message va soutenir yo parce que vous allez rouge gorge. Très bien. Là on appelle ça comme rouge gorge. Merci beaucoup. Donc ozo soutenir message ya frère Branham oza na muru wana. Nana ngandeke wana kaka. Oui. Pour ba musu ba musu ba langa yo za muta message te. Ba ngone bata ngaza ngandeke ka rouge gorge. Oui, oza rouge gorge donc tu as besoin de bango. Très bien. Prière à frère Branham. Très bien. Abi augmente encore de rouge gorge dans nos rangs. Yosa rouge gorge nzambe a augmenté. Amen pour la révélation. Amen. Donc c'est un problème ezali ke bandeko moza partout bosunga ndeko bosunga biso na ba mission okotia pe ba mobi ke pasteur Neville na yokaka ba mission ezoleka kuna tala mwa ba moyen na ngana tie yango yo po bosala ba mission na frère na biso le vrai wazalendo yo moko moni ba condition tozo tourner ba émission mutu mo atunenga otokaka mikono so pona nini tokoya boye to bandi ko préparer mission tout ça pas courir kei to pelisa groupe ezo pelate to sala boye mais
les gens bazo so bambongo na bango bazo tsana bango na makamba mokilio yo bazo parce que tango na balole la bato singa ah bato message penza bolinga na raté pourquoi bo se soutenir raté momona na nga mobe kuna bazo tsa ba poids kuna bazo sunga mais koto bazo sunga te mais oh bato bele ba benga nga ba bike non émission na yo édifier biso makasi alors continuez siko zaki koloba poto chiter na émission na biso mokolelo parce que bato baza ko zela émission faut kota déjà pour bato balanda pour bazwa éclaircissement nango. Yango wana frère Branham apesi ba condition oyo mutaki kotia perike selon Branham ndenge na tangi frère Branham souhait na ye frère Branham aza derrière au Bible lobi selon de totanga ki na 1 Corinthiens 11 na ndenge totangi na 1 Timothée 2 9 donc Branham azotelemaka na lignée ya Bible. J'ai prêché comme Paul. Donc, on a Kindeko, Kalamba, Yarobaki, Branham était resté dans la Bible. Oui, frère Branham a dans la Bible. C'est comme Binope, Bolanda, c'est Branham. Tout ce que Branham a dit, Bino Bolanda, aussi Branham a dit qu'un serviteur de Dieu doit se marier une seule fois. Il peut se marier une seule fois. Très bien. C'est ça. Très alors, bien. Branham a dit toujours dans la Bible, noir sur blanc. Alors, frère Branham a TI alobi ke ba sœur bazara naturel. Voilà, c'est William Marion Branham. Alors frère Branham azo ba pona ba o ba ki kotia ba perike ezali moto azana problème. Lokola ye moko pe exemple za ya ye moko azali na problème poni ba tia ki acide na motu nde tumbaki suki na ye yango Branham akoma ekolata ba perike wana. Okay. Alors totanga siko Branham. Très bien. Na OK nazo tanga na question réponse. On a pas déjà référence à Zaki, le 1er mars 1954. Et le Bible, Yoga Frère Branham de Albi. J'ai dit, Dieu veut la même chose. C'est vrai. Car les femmes doivent avoir les cheveux longs. Frère Branham a dit que moi, c'est ce qu'il y a dans la souki à Milaï. Habite qu'il y a dans la mèche à Moulaï. Alors bien, on a dit cheveux. Frère Branham a dit que les femmes doivent avoir les longues mèches, des longues perruques. Non. A dit que Azalande na suki. Suki na ezala Milaï. Yoka. C'est vrai. Car les femmes doivent avoir les longues cheveux. Longues, c'est leur voile. La cheveux Milaï wana ezali suki, ezali voile na bango, kitambala na bango. Je veux que nous, les dames aujourd'hui, ou que vous les dames plutôt, vous portez des chapeaux, vous dites que c'est votre voile. C'est faux. La Bible dit que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Ok? C'est sa chevelure. Si elle coupe ses cheveux, il est inconvénient pour elle de prier. Ce qui moi ça katisuki na e bongi na te abondela yo katisuki okamato la tiki tambala nzamba zo mono zaka ka mbindo ato la tiki tambala zaka ka mbindo na miso na nzamba donc il faut ça na suki na yo yamilai pas vrai fa ba matuni atuni église pas vrai église bi ça c'est l'écriture voyez donc les femmes doivent porter de longues cheveux. Peu importe ce que vous voulez en penser, c'est ce qui est ainsi dit le Seigneur. Yango. Frère Mamabi, c'est ainsi dit le Seigneur. Il faut, moi si Azala Nasuke, ya Milaï. Indiquez-moi donc un seul endroit. Vous dites, eh bien, mes cheveux sont longs. Vous voyez, ote suki na ngeza milai c'est na osenga na yo forcer suki na yo ekoma milai ba produit ezali bande ko bateka ngo partout na ba shekina eteka maka na rigini kuna pe bande ko musu bateka kango ba produit wana yango nde sala ka ke suki ya mwasi ekoma milai alors pona ko chiter Branham alobi ke yo oyo za na problème na mutu na yo yonde motoza na makoki ya kolata siko perike pour ezwa forme c'est ça ce que Frère Branham alobi yango toza na eloko ya kolongola te toza na eloko ya kobakisa te alors Branham alobi na cruauté du péché abike
bino bayembi écriture yango wana c'est mon fils qui vous a donné cette écriture là la clôture du péché abike soki na moni moyembi na basuki ya lolenge wana na kopesa ye nzela yemba te wana eza kopekisa te olakisa nde se afrère Branham apekisaki mais yango wana écriture yango wana c'est Branham noir sur blanc nous croyons ça comme ça c'est que Branham alobi yango. Alors na message ya frère Branham to na façon na biso to bongsaka soki na biso to na façon na biso to lataka lokwa ba mokilité to bongsaka pe soki lokwa ba ta mokilité. Donc frère Branham a ke musika là na opesa paragraphe et ezali na prédication frère Branham l'unité avec Dieu. Frère Branham azoba na l'unité avec Dieu. Abi nazwa ba photo ya ba sœur na biso. Na lolenge basuki na bango ezali. Nazwi yango na memi yango bisika musu na kendaka na lakisa bango tala modelo ba sœur na biso bazalaka. Siko yo sœur na ba meshi na yo wana otie ndenge wana. To memango to de lakisa po mokili déjà bazaka nango. Et là on dit to ko lakisa bango ya sika po bango balataka bongo babongisaka suki na bango motindo wana. Donc là moi je ne crois pas comme ça. Si to komi na suka ya émission na biso ya mokona lelo bino bato bozwaki occasion ya kolanda biso ezaki lumière autre ngai to pesa par rapport ya contradiction oyo bato balingaki ba mema na kozwa mateya ya pasteur Sylvain Akwala na kozwa mateya ya pasteur Dioka basalisa lokola kobundisa yango tolobi ke biso na message to bundaka te citation et bundaka te contre citation yango toyaki na ba lumière yo oyo landi yo moko tirer lumière et si ko moni ke ici c'est la vérité parce que Sylvain Akwala a fandelaki na grâce. Il a parlé comme un évangéliste. Pourquoi? Un évangéliste étant wate akabenga bato azalokola molobi mbisi abwaki filet et okanga ba gorodo et okanga ba miseleke ta mai ba ntelele et okanga biloko belé oya mabe na ba mbisi malamba kozana kati tanga koso bango abandi ko trier bango yango moni tango ba bengaka o croisade o campagne tout le monde goya o sugiza lamba o nani o rastaman o rastabob indiki dube yakabino nyonso tango ko ya siko to fandisi yo sikoyo to bandi ko dodela ongu ba to bandi ko lakisa o message yango na lobi kende ko beta tour na église ya Sylvain Akwala o mona no bato ba suki ba couleur kuna te kolanda ndenga zote ya wana te ndenga expliquer ndenga te pour comprendre bien te o mona no bato ndenga wana te azana lolenga lingaki aloba o peut-être yo comprendre to lingoyo la bisongo na polémique yango to bito boyi makamba ba polémique wana ozana ndako ozana téléphone na yo kota na Google na yo beta kaka permanent okomona biloko bima na permanent ba style ba suki ya ba forme beta permanent toutes ces choses Dieu l'a interdit. C'est pourquoi na ebisa ki bino ke Égypto ndezalaki monde à l'image du monde. Israël ezaki image ya bonzambe. Yango na biso ke bande kwa Joseph tango ba yaki na Égypte, ba bosana ki Joseph parce que batiaki ba beauté ba mascara, batiaki ba beauté ba yeba kete mais ye ayeba ki bande ko na ye parce que bazaki naturel. Yango na lobi évangile e yaki na billet ya culture ya bato mosusu. Soko moni bato a message nenge ba lataka ki toko elengi na komona. Parce que na message vraiment ba respectaka accoutrement. Alors toko ko changer ngote totika et là te na biso ki toko poto landa mokili oyo. Donc to comprendre ki message te yango to na lumière. Okomona esika au pasteur Sylvain Akwala lobi ke ce qui prophète a sali yango ne bato musu basala te mabe ko tika la mabe. Yango pasteur apesi biso histoire ya Osée alobi nzambe atindi prophète abi kene kozwa mwasi ya ndumba okoma na bana ya ba ndumba. Mais likambo eza masumu eza pona biso bana na nzambe te tokene kolinga ba prostituée tango basalaki yango Israël atomoki tala prophète abi tango bokenda kozwa banzamba bapaya bokenda nde kosala kindumba donc moment ndenge pesali bino pasi nga pe tango botikaka nga bokendaka pa banzambe mususu nga pe na mona boke pa bandumba mutema pasi. Alors les écritures est simple to comprendre yango
tozali bato message yango mona tie il faut que dise la bi ceux qui vont changer message yango boye bisabiso parce que tous comprendre les sousté tu es koloba boye comme le quoi tous ba bebolo ba benga adorateur tu es banani ba lelo bato baso ko adorer bilamba bato baso ko adorer surtout ma parti politique tout ça alors yango to yaki pour mettre lumière vraiment merci pasteur Neville kolo vraiment apambola yo na participation na yo oyo oyaki nango na émission mokolo le soza le basuka okoko yebisa ba o bazolanda biso donc apesi mbote na ngai na ba bien aimé nyonso partout ko bozolanda biso apesi frère Jean-Paul mbote ototamboli na ye frère exaucé na Pointe-Noire napesi mbote ba bien aimé partout Clément Sengo napesi mbote triple brassard napesi pasteur il faut qu'on mbote ba aigle nyonso à côté du roi soleil partout ba aiglon bazali napesi bino ba mbote c'est votre frère le pasteur Neville Limoma que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup ezalaki votre bien-aimé épiscope Yambo tokomi na suka émission na biso botsa ba commentaire totalaka ba commentaire tokutani prochainement. Merci Banakin bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien l'hémorroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to komi ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. Bo mela ngo. Ça 2 jours ata le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindel, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, na mutute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.